Et question na biso ya semaine ezali romance eza nini? Kozala romantique eza nini? Pona yo. Et puis si on peut biso définition ya kozala romantique, osaka nini pozala romantique? Ou bien même la maman ba rose, ou bien basa ba kongo kozala romance romantique eza nini? Et puis si on expliquer biso yo osaka nini pozala romantique. On les allez ba question ya semaine et banda di lundi au vendredi. Merci beaucoup Papa Fumu na kondima invitation. Merci na bino na Facebook tout comme na YouTube na Lumière Kambulu ozaki na biso. C'est ça parce que ça ah OK. Baba tuté. Baza batu mutabonga na mutabonga mwezala kaka nini oyo. Mbinzo yimtakoma kipeka peka. Pour ça, mbinzo comme qui peka peka zonga susu mbinzo te c'est fini. Akufa ki peka peka. Donc malgré Bible wana simbi azote ya. Azana yika. Azana ye dozo maîtriser. So pa kwa iseke yango ebimi. Ebimi po yango zaki na makati na. Ah vieux pasteur to limici. Même quand on maîtriser makasi. Eloko mususu de kaki na réflexion zaki nini likambu ya nani comportement ba païen. Nani païen, nani chrétien. Ba Kristo. Papa Dani. Na Bible Papa Fumu. Na Bible. Nani babenga mupakano? Mupakano aza juif te. Ah, sikoyo biso nyonso papa Dani. Aza mupakano. Yo aza mupakano parce que maps aza mupakano. Numéro aza mupakano. Donc nyonso to aza no juif. Yes, boza ba païen. Biso mabe papa. Boza ba païen. Moni Yewana. Oh la vérité. Yewana. Papa loba. Donc mopakano c'est quoi? Batu soka zote mopakano aza nani? Bible lobi na biso na mopakano aza non juif. Yes. Alors bino nyonso to uta ba Congo. Oto mota na Afrique. Ba pakano. Eza lingalo benini? Eza lingalo mtoza mal interprété. C'est quoi batu ba komisa ba pakano ndi batu mabe. Oh, batu mabe, mais bapakano kuna bazo kabola ba cigare. Ezaka ndeki batu balobaka. Eza soko yoka batu babiki mutu aza antichrist. Batu bakanisi yeka za ndoki. Donc antichrist za ndoki te. Bakopesa kulusu boye nzela. Antichrist za kindoki te. Antichrist za ka ndenge nini? Antichrist za ka mutu alandana nzela Christ te. Mingolo bateki aza kadia mpemba. Lingala eza interprétation moko ya. Non, moi babaki obi mo. Voilà. Mal interprété. Et bébé ça. Tout à fait. Tout à fait bandé. Donc mutu baki so comprendre. Bozali botika na bino donc biso tout ba noir Makambo eza somo maman Nathalie na Ebisaïe, maman Nathalie Mayuma. Somo makambo. Siko makambo siko eza place nini tokoki ko yekola makambo a vérité yo. Bisika communauté vande, bisika église ko pesa vérité ote. Obe ba mo ba yebite. C'est que batu ba yebi ngo bien te papa. Faut baga ke religion eza na nini? Religion. Eza makambo nzambe te. Batu ba confondre. Makamba nzambe eza mususu religion za makamba mususu. Ale batu ba sangisa ngo together. Ba mélange. Religion za kiona pona ko conquérir peuple pezo batu et maîtriser bino. Donc diviser pour me régner dans kangabino bakuma batu manga. Encadrer bino po yasa makamba mususu. Kasi banani babandi makamba religion presque na mkilia watu bandaka ami catholique non Rome. C'est na bangiza. Pays na kacha pays. Rome est un pays, donc pays où les gens qui ont monde mais c'est Rome. Le Vatican. Vatican. Donc ma religion wana donc religion ça pour kanga pepe parce que bangon to ba ndende za ka moni batu ba kanisa batu ba bomaka Jésus ezalaka ba jif wende za ba romain. Ya mon papa ya na loba to bisika to wuta bisika ba parents ba yekola ba yekopesa biso to vandika na potopoto to linko bimate. Nzoka soki osali ba recherche na yo. Mais o eza nécessaire za ki bo moto. Ki bo moto eza nécessaire. O eza nécessaire na vie na biso. To koma la suka. Basole silité. Basole silité masola ko. On yoka sebene, ba ngo sebene. Masole silité masole ki to papa. Na kusenga na apôtre. Papa Dani. Jour ngana ko ya apona makamba bokoko pesa biso 2 heures de temps. So 5 temps futa na kufuta. Tokolala wa. Obukango. To ça là déjà
Booking. Yeah, booking, invoice déjà et oya. Donc c'est comme ça biso administration. Administration c'est propre yeah. C'est noté. Ebele, oui, ebele ça opé ça. Alors donc comme na souka papa faut me merci hein. Toujours hein, elle toujours alerte, elle répondra toujours l'invitation na biso, il y a réflexion. Merci beaucoup Makamos. Botine na biso ba voix tout comme ba vidéo ya miki o biso tokotia na lumière kambulu. Soko sali comment? Soko filmer na boy, na moulaï pte, na ela la boy comme ça vidéo et vendre bien na Chanel. Merci beaucoup, bye bye. Hello happy people tokuta na soso samedi. Merci DM5 toujours. Tous à l'aise. Tanga à l'aise. Donc ndet aussi si boye. Il y a biso moi snack na biso zakana, tous na biso à l'aise ou alors ayo za wapi. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.